ndenge ezalaka kaka mafinga mosusu mami na bino azofinga moto mosusu me botali yo poza bongo soka lobi tala litama munene yo botali yo pe osa chinois me tala matama minene etushaka bino pe sikoyo oyo pe ya Kanyoti tango Karine autorité azoloba pona Kanyoti asebisi bino pe ndenge bokozwa Kanyoti me liloba moko alobaki pona tango ekomi siko Rando na Saratola tango akotaki siko na likambo alobaki ngai Karine autorité na yina biloko akokabela nazwaka biloko akokabela te bino bato ambandaka kuna likolo ya makemba ya papa ya Bernard Tola ya wana bokoma bongo envuta bino likolo kokabakaba susu ezo jouer impact siko ezo jouer impact na bato ya mitema malamu bato basambelaka bato babongisaki siko ba 100 euros ba 200 euros balingaka Karine Mokonzi balingaka Olga Kabelo na lobi teke basalaka semblant ya kolinga Olga Kabelo po parmi bato ya Karine mingi bandeko Kanyoti oyo ya Karine Mokonzi ya 5000 euros bandeko lelo ezali mokolo ya suka me ekoki te Kanyoti ya Karine Mokonzi ekoki te face oyo ya liboso ya 5000 pourquoi ekoki te bolingi boyeba tina nini ekoki te ngai nazali awa nayebisa bino na malembe na kimia nyonso tina nini Kanyoti ya Karine Mokonzi ekoki te ou bien eloko nini esali Kanyoti ya Karine Mokonzi ekoka te to pourquoi likambo nini vraiment oyo ekosala Kanyoti ya Karine Mokonzi ekoka te po Saratola akoti prison na moins de 10 jours azwaki Kanyoti ya $8000 alors elakisi na moins de 10 jours Sarah Kanyoti esalamaki ya 5000 euros sikoyo ba chinois oyo balingaka Karine na ndenge kosakana te oyo otumboli Karine omoni yango oyo bateka meme ba propre ndeko na bango pa ya Karine babeta masolo pona bolingo ya Karine alors lelo oyo Kanyoti ya 5000 ezali mbongo ya muke mais pourquoi ekoki te bandeko soki na koloba malembe elakisi po makambo na koloba ekota bino bo comprendre pona nini ekoki te mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo alors bandeko Kanyoti ya Karine Mokonzi ekoki te pourquoi est-ce que ba chinois baza na mbongo te non ba chinois baza na mbongo pe bazali ebele alors Kanyoti ya Karine Mokonzi ezali na chinois moko oyo aza na mbongo mapesi te moto na moto aza na tina na ye
alingi kopesa te pona loba bien. Eza te ki soki bapesi te po baza na mbongo te. Eza te ke po bazangi mbongo ya kodepanse. Eza te ke bazomona soki batie 50 euro mbongo ebele. Non, eza bongo te. D'avance balobaki même 10 euro tia na yo eza problème te. Menga nazoyebisa bino pourquoi batie te mingi oya bango wana. Alors bandeko ezali boye. Tobandi liboso kanyoti ebandi boyebi mokolo ebandaki. Kanyoti tango ebandi babandi koloba yango. Batie dire. Bokotia kanyoti ti mokolo boye. Mokolo yango soki batiaki yango parce que ezali po bapesa temps na moto nyonso atia kanyoti po te 5000 ekoka. Sima babanda kanyoti ya mibale. Ya 5000 lisusu po te esala 10 000. Alors kanyoti yango bazo sala ezali po na Karine Mokonzi abanda kosala entreprise na ye ya koproduire mafuta oya beauté. Ezali te ke po Karine azobela to Karine asomba bakiti. Alors batie dire moko ya molai po moto nyonso azwa temps. Wana ezali ide oyo bango bazwaki. Eza pe mabe te. Me ya liboso foko yeba. Soki bozo senga kanyoti, botie dire molai ndenge oyo batie ya Karine tango ebandaki tina mokola lelo. En tout cas ndeko nyonso oyo akolinga salisa kanyoti mikolo koya. Soko tie dire molai kobanda mokolo Karine abandaki tina mokola lelo. En tout cas nakopesa conseil gratuit ou bien defa. Kolingaka te kanyoti ya molai oloba boye. Oyo azatana 10 euro, 5 euro, 3 euro atia. Ou bien 50 euro, ou bien 1000 euro, ou bien 10 000 euro. Non, kanyoti ya molai esengaka bamonta ya bitela te. Kanyoti ya molai batiaka prix fixe. Po soko te prix fixe, na otia prix fixe te, soki mutu aza na posa akopesa. Soki aza na posa akopesa te, akopesa te. Mais siko pourquoi nga na lobi kanyoti soki eza molai foko tia prix fixe? Parce que mutu oyo atiaki aza na posa kotia. Atie 50 euro parce que akoki na 50 euro. Mususu atie 20 euro parce que akoki na 20 euro. Mususu atie 100 euro po akoki na 100 euro. Mususu atie 50 euro abakti susu 50 parce que ayebi soko atie te akoyoka soni. Bakoloba yo tiaki te. Ata balobi bakotungisa motu te. Mais ayebi atie te po aza na posa kotia. Atie parce que soko atie te eza likambo soni. Mais wana nyonso eza kaka kotia. Mais sikoyo ndenge na lobi kanyoti oyo eza dira molai batiaka prix fixe. Par exemple bolobi kanyoti ya Karine Mokonzi ebandi sikoyo ekosila ti mokolo boye ndenge sile lelo. Ya première phase mutu nyonso atia 100 euro. 100 euro. Bolobi bongo alekisa te akitisa pete 100 euro kanyoti ndenge ezali. Oya monike akotia plus wana fo solola na mami yo moko ekende na konti mususu. Mais kanyoti ezali 100 euro. Na yebi bokoloba papa robo bongo ba oyo bazakaka na 50 balingai basala nini. Na kanisa bokendeke beglise. Tango pasteur ayaka na enveloppe. Soka lobi botia ba monta nyonso
Pasteur amonaka kaka ndenge Karine amoni ba vide ba misusu bamonaka na papier na kati. Mais soki pasteur alobi botia oyo kosala pasi nakanisa bato batiaka oyo esalaka bango pasi. Ndenge moko soki botie 100 € ekosala moto pasi te ata moto azwaka 100 € na kati ya poto awa. En tout cas akotia 100 € na ye wana parce que ayebi akolia les premiers et les 30 akotia de montant oyo ezalaki juste po batia na Karine na canyon ya Karine na cagnotte ya Karine Mokonzi ezali prix fixe elinga kozala 100 €. Elinga kozala te oza nango to oza nango te 100 € montant fixe. Wana ide nanga déjà. Alors likambo nini susu oyoyo po makambo ezebele oyo bato bachelite surtout oyo kokisi cagnotte te. Po yebandaki nango pe bato nyonso bakotia te atotie cagnotte fixe 100 €, bato nyonso bakotia te. Mais soki 30 personnes batie boko sentir 3000. Soki 50 personnes batie boko sentir 5000. Alors cagnotte ya 100 € ezaki nécessaire. Mais bon, naloba lisusu mususu po ezebele. Alors bandeko cagnotte mingi ezalaki chargé na nani pai ya mama mère fashion de Nantes. Alors bato oyo basepelaka na mère fashion te ata cagnotte eza pa mère fashion bakokende te. Bakoya batia na compte ya Karine Mokonzi oya banki. Donc soka meki kotia e asimbi te ameki lisusu kotia esimbi te azomona ndenge akotia te akotuna Karine. Karine akolakisa ye mpe akotia to Karine akotinda ye pa mère fashion. Alors akondima to bato mosusu akotinda ye akondima nsima nango akoti niongo po alingi ne kaka kotia pa mère fashion te. Bokamwa te eza cagnotte ya Karine Mokonzi mais alingi te. Soki alingi te akomema bino na niongo neti aza na mbongo te akomema ndenge kaka alingi ti bokokoma mokola lelo. Ou bien mutungisi atie 50 atikali na 50 ou bien atie 20 atikali na 30 makotia susu takende parce que alingaka mère fashion te. Misusu azali na problème te atia pa mère fashion soki alingaka to alingaka te. Mais tango azokende ou bien likambo moko oyo azomona kuna ezopesa ye hésitation ba idée belé yango atie te. Siko makambo yango eza ya ndenge nini tosala boye ebandi mbala moko likambo ya Goma ebimi volcan ndeko mwasi abengi alobi cagnotte Karine Mokonzi nalingi naloba ndenge bandeko na biso ya Goma bazwi likambo tokosala ata mwa eloko moko mpona bango te. Alors psychologiquement ezali boye ntango ndeko wana lobi soki ndeko wana lobi eza mpona souci ya bato ya Goma, ça c'est vrai. Mais elakisi susu boye ndeko wana ntango ayei koloba na Karine Mokonzi Karine pemisa nanu ya yo ou bien oyo yo ezokontinue me totia ata cagnotte moko mpona bandeko na biso ya Goma. Alors psychologiquement bato oyo baza préparé mpona kotia cagnotte maloba wana ekozouer rôle pa na bango. Rôle na ndenge nini misusu mingi bakomona eza logique fo kosunga bandeko na biso na Goma po congolais likambo ya sentiment ya souffrance azelaka aidaka mutu to alelaka na tangu ya pasi ya bongo soko okufi to amoni penza makolo no epoli soko lobi ozobela pa soko amoni signe na nzoto no te souffrance ekozala nango te.
aloba ozobela sambela kaka yo bolinga kosambela te mais soki makolo no penze poli wana motema esali pasi. Alors maloba oyo ndeko na biso alobaki psychologiquement bato mingi balobaki oui fo chama ya Goma. Entre temps bayebi bango mutu fo batia mais bango bapemi bachete bachepe kanyoti te bazozela batala oya Goma ndenge kokende bongo bango babanda lisusu batala ndenge bakotia kanyoti ya Karine Mokonzi. Alors bamisusu pe soki ya Goma etiamaki bien te balingaki pe batia kanyoti te pona kanda. Siko ndeko na biso tango pa lobaki bongo na ndeko na biso na bato mosusu naza sir bamonaki kanyoti ya Karine Mokonzi eza pamba. Po Karine Mokonzi aza ya pamba te na ndenge ya importance. Eza pamba ekowumela te 5000 ekokokoka nango na 2 semaines po aza na ba chinois ebele. Wana eza imagination ezalaki na bato ebele. Alors bato ebele bayebi ngata na tiela ngate Karine Mokonzi toza ba chinois ebele. Mwana mwasi opa ya koloba kanyoti ya Goma ayebaki peke Karine Mokonzi ndenge asengi kanyoti 2 semaines 1 mois ezebele 5000 wana ekokoka nango kutu avant date batie. Yango alobaki bongo batie ya Goma po problème eza nango te. Ori alobaki Karine Mokonzi kanyoti na yo soki ekoki okokolongola ta ndambu to balekise koma 6000 tango ekokoka 6000 oyo ekoleka likolo wana otindi na Goma. Parce que yebanaki Goma volcan ezobeta me bandeko na moma wana mingi bakatisaki Rwanda. Et puis kokipe bango mutu moko te akokolongwa na poto to mbongo moko te ekende mbala moko aide mboka oyo bazo évacue bango na ba Western Union na banini. Donc soki mutu alobi na uto tika mbongo na semaine oyo to na 2 semaines oyo bazwi yango yeba eza nango kaka na poche na ye. Mais bon, wana ya problème ite. Eza problème na kanyoti na ngai ite. Siko likambo mususu nini ya kanyoti etie mobolo. Fona lobango na kobomba te po ezali réalité. Tangu Karine Mokonzi azosala kanyoti po na mafuta. Yaya na ye Olga Kabelo mbala moko abandi koteka mafuta. Soka tekaka kala ndenga lobaki en tout cas na kanisa nga na yebite ba chinois ebele pe bayebaki te. Abandi koteka mafuta. Tanga bado teka mafuta na kati ya Facebook na ye ba chinois ebele bakendeke kotala Facebook ya Olga Mokonzi Kabelo azoteka mafuta. Ngai pe na postaka ba video ya Olga Mokonzi ya mafuta. Soki na postango ba oyo batiaka ba j'aime ebele wana baza ba chinois. Alors tangu na poste ya mafuta ya Mokonzi ya mafuta Olga Kabelo na kanisa na talaki ba view elakisaki deja ba view etiamaki te. Soki etiamaki te donc ba chinois oyo baya kotiaka ba j'aime pa nanga bazalaki d'accord te na mafuta ya Olga Mokonzi ya mafuta. Siko bandeko bozotuna nga ekosala nini na cagnotte? Bien sûr ekojouer rôle munene na cagnotte. Alenga papa robot tango na moni remarque wana na moni ba chinois ba dimine ba j'aime na biloko ya Olga Mokonzi ya mafuta po batiaka ba j'aime wana po na ngai te. Ba j'aime nyonso bomonaka etiamaka na site nanga batiaka po na muto oyo aza wana to muto nazolobela batiaka po na ngai te po na nga baza mokie me batiaka po na bato wana. Alors sikoyo ba j'aime ya Olga Mokonzi ya Kabelo ekimi kaka na émission na ye moko ateki Kabelo na mafuta. Esengaki ngafo na sala émission pona tia yango sikoyo na tala makambo ndenge kokende selon ba chinois wana cagnotte ezali. Tangu na sali émission
naloba baza na rando na Karine Mokonzi po bazalaki pe na rando bazalaki na distance na moment oyo Olga atie abimisi mafuta na yebi bisika utaki te me bazalaki na relation te Olga Kabelo ye moko pe alobaki yango alobi neti nga na ma Jackie tosali mwa mikolo tozosolola te eske toza na rando nga na malili tozosolola te toza na tomonani pe te toza na rando lili complice donc boyokaki yango na monoko na ye elakisi ye na Karine Mokonzi soki pe bamonani te basololi te baza pe na rando te elakisi bongo mais siko na moma wana ezalaki cagnotte mpo na mafuta etangi soko landi ba video mosusu ya Olga Mokonza Kabelo alobaka boye ye asololaka na Karine Mokonzi tout le temps presque chaque jour presque chaque semaine mais pourquoi sikoyo période ya cagnotte période ya mafuta oyo Olga Mokonza mafuta ye moko apesaki Karine Mokonzi ide ateka mafuta elobi ye moko na monoko ne me bazwa sikoyo distance bazosolola te bazomonana te bandeko ata na bengi yango rando te na ndimi te bino bokobenga ngo joyeux Noël to bonne année alors bandeko eza na impact munene lisusu na kati ya cagnotte bondima te me bapsychologue bazali na bapsychiatre bokende bakoexplike bino na ndenge ya philosophie humaine ou bien bokende na baphilosophe bakoloba na bino makambo Papa Robo lobi ejuwaka impact na cagnotte bato oya cagnotte bamoni Olga Mokonza mafuta na mafuta donc bayebi ke cagnotte oyo tozotia eza musala ya mpunda po bomona ke eza na impact ya munene bandeko to bolanda kaka bien lelo tozali fin du mois esili lobi tozobanda le premier 8e mois bokutala penza bien banda Olga Mokonza mafuta abimisa mafuta tina mokola lelo bozotala bien chaque direct ezosalama bazobwaka Olga po boyeba ke Olga na Karine Mokonzi baza bien et puis baza bien baza en bon terme en bonne relation wana doute eza te mais si bomoni bato yango na ye moko Karine na monoko na ye na bato bazoya koloba si boyoki babwaki Olga Mokonza mafuta non loba soki bakobwaka yango bakobwaka après video oyo po bakotala Karine Mokonzi akotala soki na koti video après 5 minutes soki atali te mutu akotala mutu liboso eza na Fiza ou bien Karine autorité na Angola si mokoko bakisa Nadine Mukende okena bato mosusu oyo mpe bazali na bana membre bamiya temo bakotala baza le premier oyo bakotala donc Karine Mokonzi akozala informé na makambo na lobi bango tu bakozala informé yango soko oyoki lobi nango to mikolo koya babwaki Olga Mokonza mafuta elakisi nga mutu na tindi baloba donc nga mutu na lobi si bango ndenge soki bolandi bien banda nasalaki émission ya rando banda nalobaki makambo yo soki bolandi bien bamatisi dose ya kobwaka Olga Mokonza Kabelo babakisi dose ya kolakisaki balingaka Olga makasi Olga na Karine Mokonzi babzali mosisa moko babima bisika moko soki bolandi bien mutu nyonso akoloba Papa Robo okosite eza nango simple botala avant cagnotte ou bien tango nga nalobelaki botala mikolo yo ndenge babwakaka Olga na ndenge akosakana te me Mokonza mafuta bakoloba te soki bakoloba mikolo yo pe soki bazoloba mingi parce que bayebi na mitu na bango bazomona na mitu na bango Papa Robo azali moto yo alingi akabola Olga Mokonzi ya Kabelo na Karine Mokonzi
Mais Olga Mukonza Kabelo azama yele koleka bato ebele bokanisa te po azakaka commerçant femme d'affaires. Ayebi ke papa Robo azana posa akabola biso te. Papa Robo azolanda intérêt ya Karine Mokonzi. Bien sûr ngala azolanda intérêt ya Karine Mokonzi te. Mais na mutu ya Olga Mokonza Kabelo soki bo pasoli ye mutu ayebi ke papa Robo azowelela intérêt ya Karine Mokonzi. Papa Robo akanisi ngai na lingila sala Karine Mokonzi mabe. Olke nakanisi pete alinga sale mabe. Mena mona kike asali ye mabe. Pona za na bino clair. Nazo kanisa teke alinga sale mabe. Na yebi balingani makasi baza bandeko. Mena mona ki asalaki ye mabe tout court. Tango na moni asalaki mabe, yango na sali émission na lobeli rando pe na zo lobela mafuta. Parce que bango bakoloba jamais Olga Mukonza mafuta. Bazo bwaka Olga, bazo kumisa ye po bazala contre maloba onga na zoloba. Mena samutema bakangela Olga makofi moko koleka ya Mohamed Ali e bongi kutu Olga Mukonza Kabelo apesa elongite lokola George Foreman po akozwa kao ou bien le kofi ekokata ye mutu. Yango bozoka jamais Olga Mukonza mafuta. Bomoni ba robe Mokonzi ezopesa ma publicité na facilité. Kabelo na facilité. Mais Mukonza mafuta ekopesa mate. Bien sûr mikolo koya soki ba pesi yango to ba pesi te. Mais bakoyela bino explication. Soki to pesaka Olga Mukonza mafuta te eza nango pona boye. Nyonso wana ngai mutu nazolobisa bango. Video ona sali bakokota réunion ou bien muziki. Toki nzonzi sama kazu. Bakozwa idée po basala émission. To po babwaka, to baloba. Alors bandeko et jouer rôle munene na cagnotte. Na kosi bino ba chinois o bobongisaki mambongo. Na kosi te. Bozo mona ke non. O musala mpunda. Soki to pesi Karine Mokonzi, musala mpunda makama mafuta. Olga, surtout lokola Olga ekoloba lisusu, ye muta pesa ki ye idée. Nga pesusu na womisite na mamiki émission. Bandeko, bo remarque, bo eba bien. Nga papa Robo na salaka ba vieux muke. Mais na ba vieux muke on na salaka. Et koko za la peine à 10 personnes ba koko somba biloko Olga Kabelo. Et za peine à 10 personnes ba koko tia cagnotte. Bandeko bo kanisa teke lokola na salaka ba vieux muke. Ah, oya nga bato ba kokipe na bango te. Ba kokipe ken piana mutasali ba vieux belé makambu ya lobi yango muteko sala impact. Bo kanisa bongo te. Po soke zalaka bongo mbele YouTube afutaka nga te. Aninga oloba papa Robo ba vino muke osalaka ba publicité doche yo kanisa na kosombeloko muta kosombeloko azate papa Robo okozweloko te timungolo kokoksa view ya Ken Piana. Mais soki YouTube azwaka mbongo na ye papa futinga muto pa tindi publicité bato pe batindi ba publicité bazwi mbongo ebele bapesi YouTube azwi mbongo ebele alongoli kaka ya muke apesi ngai. Et en tout cas, c'est que makambo na salaka, ba vu o batalaka, bato basala basomba geloko. Ndenge moko tangu na lobaka, bato pe baninga bacha cagnotte bazali awa. Donc bazo yoka ba yebi tina bacha kite. Ba pesinga pe raison, ba betelinga pe maboko. Ba ko tia pe j'aime. Alors bandeko, ezali impact ya munene. Olga ndenga bemisaki mafuta. Même soka tekaka mafuta. Même soka ezaki commerce na ye. Jamais na lobi jamais. Bien sûr epekisa minango te. Mais lokola basa mapasa na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azosala cagnotte pona mafuta. Donc Olga aninga kozela cagnotte a liboso koka. Simanango abimisi mafuta na yeso abimisa. To azeli ya mibale. Eloko ebebi nango te. Mais ye abimisaki et jouer rôle et touché.
Pe Olga bisika zali ayebi makamuna lobi na kosite. Po Olga ayebi commerce koleka nyonso. Sikoyo likamususu na lingna loba. O susu ezo jouer impact. Sikoyo ezo jouer impact na bato ya mitema malamu. Bato basambelaka. Bato babongisaki sikoyo ba 100 euros ba 200 euros. Balingaka Karine Mokonzi. Balingaka Olga Kabelo. Na lobi teke basalaka semblant ya kolinga Olga Kabelo. Po parmi bato ya Karine mingi bazo sala semblant ya kolinga Olga Kabelo. Na moment o mafuta bimaki pona zana bino clair. Baza kolinga Olga Kabelo oui, mais banda mafuta bimaki bazo sala semblant. Alors, si qu'on a solo baba oyo basalaka semblant te, balingaka Olga Kabelo, balingaka Karine Mokonzi, batie cagnotte. Misusu batie o balingaki batia te. Tant muso alinga otia 200, atie kaka 50, toi atie 100. Misusu pe batie kaka te. Batie te siko pourquoi bawana misusu? Parce que batalaka Karine Mokonzi, batalaka pe toujours Olga Mokonzi ya Kabelo. Bobo sanate, misusu ti siko batie te, misusu batikalaki na mbongo, balobaki bakotia lelo na Mokonzi mukola suka to mikolo eleki. Mais avant mikolo eleka na mukola lelo, Olga Kabelo, Mokonzi Kabelo, asalaki émission moko, alobaki na ye contre Karine te, contre mutu te. Asali émission pona ye moko, pona vie na ye moko. Mais maloba lobaka ezape n'impact. Et loko moko alobaki boye. Papa na ye, aloba na ye, mwana nanga soki olingo banda commerce. Banda na mbongo na yo. Même 10 euros, même 100 euros, même 0 euros. Banda yo moko a expliqué ki biso ndenge ya banda ki commerce pa koma lelo oyo. A bandi commerce mbongo ne eba euti Afrique. A expliqué ndenge boka ki ngunda, a expliqué vie na ye. Wane zalaki pona ye moko pona mutu te. Mais bolanda bien. Bato balingaka Karine Mokonzi. Na mur moko balingaka Olga Kabelo. Na mur makasi. Bakoloba boye na samitema na bango. Soki to pie kanyoto yo. Tozo tia Karine Mokonzi na libulu. Pamba te Olga soka koma boye. Parce que abanda na mbongo oya ye moko ya mukie. Mais biso toko tia la Karine Mokonzi 10 000 abanda na fona biso. Mais oya komata te po Olga makambo zoloba eza solo po balingaka Olga balingaka pe Karine lokola na kati ya amour wana bakotia te bakolinga Karine Mokonzi asala makasi po papa ya Olga azala na mbongo ebele apesaki Olga te alobaki mwana na kopesa eloko te fo banda yo moko soko bandi yo moko na mbongo na yo yango nde commerce ezalaka bongo. Yango pe Olga alobeli biso. Alobi pona koloba, mais etouche batu wana. Siko batu mususu, kaka na batu ebele ya ndenge na ndenge. Ba mituni, nanga papa robo pe na mitunaki. Nalobi me Olga, soki papa na yo apesaki yo ide ya boye. Mais pourquoi okoloba pe na Karine Mokonzi teke? Awa ozo banda commerce linga obandango na mbongo oyo ya yomoko. Ata ba mbongo bakabela oso euta wapi bakabela opo lia me yo lia yango te obomba osali nango commerce. Po bandeko bolandanga bien. Tangu Olga zolobaki banda na mbongo na yomoko elakisi teke Olga Kabelo face la mbongo na ye a dessiné ba papier asali mbongo abandi makamu non. Et kokozala Olga Kabelo ba pesi mbongo akendeke na classe na mbongo oya classe aliaka akamati abombiango azoliate abandi commerce eza mbongo na ye moko. Donc ndenge ba pesa Karine Mokonzi mbongo ubie ba sombele mbetu ubie ba sombele biloko Karine Mokonzi asombite alobia ko sombango après 2 mois mbongo wana abandi nango commerce ezali mbongo ya Karine Mokonzi pour bo comprendre pour bo tuna
Karine Mokonzi mami akozwa mbongo wapi. Non. Mbongo bapesi ye po asala eloko mosusu. Basomba mwinda, asomba range, siko yazwi mbongo akosomba range. Eza mbongo ne pona range. Eza ya commerce te. Siko lokolo eza ye a defi yango asali commerce. Do eza mbongo ya Karine Mokonzi. Si mazongi si mbongo abatu ya range, asombi range. Bo comprendre. Donc elakisi mbongo oyo Karine abandeli ya ye moko. Po bo comprendre. Po oliga salaki mbongo te, a créaki ba mweda te, a créaki mbongo moko te, po te akoma commerçant. Yango wana ezwaki impact na bato basambelaka ya motema malamu. Bakoloba te Karine asala effort ye moko tokokabele mbongo na ndenge mususu. Ndenge bana membre bazali à part na kanyoto oyo. Ba mama autorité bazali à part na kanyoto oyo. Bakokabele na ndenge mususu. Mutu pe waninga kotia kanyoti atiki pona maloba wana. Bandeko sikoyo lelo oyo nga nazosala video eza mokola suka nalandaki Karine autorité alobi na ba live oyo eleki mikolo nyonso na oyo elekaki lobi alobi kanyoti mokola suka ekoki face liboso botia bambongo bokende ba mère fashion botia misusu pa ya mami na kontina ye kanyoti tu ya liboso ezosila. Mais na ba direct kaka oya 3 jours ezosila oya zotinda bino botia kanyoti final na direct alobi boyokaki Karine autorité alobaki nini azwaki 1 minute na non 2 minutes na 25 secondes soki na bosanite pona aloba likambo moko likambo wana ekokota bino pe na mutu eko déranger pe Kanyoti bien sûr ye ayebiti na lobelaki yango te mais alobi ne kaka pona koloba alobi po azoloba na saratola mais likambo yango eko toucher bino ndenge ezalaka kaka mafinga mususu mami na bino azofinga mutu mususu mais botali yo poza bongo soka lobi tala litama munene yo botali yo pe osa chinois mais tala matama minene et tout chaka bino pe sikoyo oyo pe ya Kanyoti tango Karine autorité azoloba pona Kanyoti asebisi bino pe ndenge bokozwa Kanyoti mais liloba moko alobaki pona tango ekomi siko rando na saratola tango akotaki siko na likambo alobaki ngai Karine autorité na yina biloko akokabela na zwaka biloko akokabela te bino bato mbandaka kuna likolo ya makemba ya papa ya Bernard Tola ya mwana bokoma bongo envuta bino likolo akokabakaba yango nga na zwaka biloko akokaba te Karine autorité abakisi lisusu boye memi matabisi na lingaka te elingi koloba boye asombi nguba na ye asilisi asombi saki na ye ya fufu ata sombi 10 saki sima yo tshidi matabisi azwaka te akoloba te na boyi matabisi kaka ona sombi alingaka biloko wana te eza mabe. Alors bato o pe bazolinga bapesa Karine Mokonzi Kanyoti bamisusu pe balobi soki topesi Kanyoti tokabeli ye un jour soki Karine akokine te po mingi bazomona deja Karine akokoka te po image ya Mokonzi ya Olga Kabelo se bebisaki moral ya 70% ya bato bakotia Kanyoti na lobi 20% te 70%. Même ye moko Karine Mokonzi moral ne se bebaki azo pikle kaka po Olga Kabelo aza mutu ako négligé te aza mutu munene na vie ya Karine Mokonzi en plus aza sosu na mbongo. Deuxièmement ça yebani. Troisièmement ye moko pe bosa la publicité. Quatrièmement ça yebani na batu nyonso ya Karine Mokonzi. Alors Karine Mokonzi aza capable Olga Kabelo aza Miriam Mokonzi te aza nima Jackie aza penza Olga Mokonzi Kabelo baboyaki pamba te bakondanaka ye mpe pamba te balakisaki mpe mosapi pamba te
C'est pour cela Zaya Mokonzi. Alors bandeko, kaka sorti ya mafuta ya Olga Mokonzi Kabelo et bebisa moral. Sikona maloba oyo ya bato bayeko balingi batia na makasi. Balingi batia na makasi po ekokite. Misusu bakotia te lelo pona kaka bayebi soki to kabeli Karine Mokonzi asala production oyo. Biloko kokabela ya Mokonzi alobaki esimbaka te na commerce. Karine autorité alobi ya ina biloko kokabela. Même Matabis alinga ngote. Botala bien tango azoloba ngo. Karine azolamba to soka azosala eloko nini. Botala Karine Mokonzi bisika telami. Na samu tema azoloba. Karine autorité sote bisiko mbango ko. Continue kaka kopupola Papa Bernard na banguma na ye. Mais place koloba te. Po nga mami ona zozwa eza kokabela. Nga mami na lobaka mingi awa nga bakabela nga biso ba musicien bakabela biso eza tradition. Mais siko toza na cagnotte Karine autorité dosé donc Karine na sa motema aza koloba bongo. Nga pe Papa Robo bien sûr nga pe na koloba bongo. Karine autorité na kangaki ba goutte atika même alobezo lobama. Bandeko et joua Carole na yebi batebele bakoloba Papa Robo o nyonso lobi pamba mutu soka za na posa ko tia cagnotte akotia kaka. Bien sûr bato bache kasi baza na posa ko tia cagnotte ba o pe ba otia lelo baza na posa maloba wana tu na biloko tu wana ezwi bango te. Yango na lobi 70% mutu ezwaki choc na makambo yo na mafuta na situation ya Olga Mokonzi Kabelo banda abima soki botie tembe botalaka banda abimisa mafuta ba video ya mafuta ba view pana yebetaka na ebele pana nga ebetaka su ebele te ba jemi kutu bosana orke soki botali ba video ya Olga Kabelo na chaka oyo kaka ya Kabelo avant aya na mafuta ba jemi ebele ba view ebele. Mais si quoi esili ba yinie na nenga osakana te me bakoloba te ezate ngam na yinisi bango na yinisi Olga Kabelo non nga na bimisi kaka makambango likolo na bimisi yango likolo pe na lobi oyo nga nazomona pe nazosala pe ba yebi bien naza na posa kokabola motu te soki bakokabwana bango moko. Bien sûr, nous avons profité de Malobananga. Alors, bon, to kaboni pour na Papa Robo. C'est normal. Mais n'indimité, Maloba Oyanga, et ko kabola batu. Non, n'indimité. Muta kabwana kaye moko. Lelo Karine Mokonzi, bakabwana na Christelle, misuni. Un jour, Christelle, misuni. Agoloba, soki to kabwana ki, ezali po na boye, muntu boye. Mais ça bongote. Po soki zaki bongo. Famille à Christelle misuni. Ezako peksaina Karine Mokonzi. Kaka mokolo Karine yaki. Tango zapa Myriam Mokonzi. Asali kaka 2 semaines. Matika kite. Bozo comprendre. Ka Papa Robo, nazo kabula motute. Cagnotte ekokite. Eza Sony, Karine Mokonzi, la baronne. Na Chine muneno azanango ekokite. Ngai loko nina kosala Papa Robo. Na fona wolo la bino. I o a boko kisi cagnotte te I o a na se kabino I o a ba chinois bako kisi cagnotte te I o a ba yokisi mami Sony I o a. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama.
Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, dans mon chaîne de Kitoko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre il y a boss Nabiso JP qui a ma nzamela ba boss bazali ba boss bazali JP qui a ma les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, dans mon chaîne de Kitoko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre il y a boss Nabiso JP qui a ma nzamela ba boss bazali ba boss bazali JP qui a ma les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, dans mon chaîne de Kitoko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre il y a boss Nabiso JP qui a ma nzamela ba boss bazali ba boss bazali JP qui a ma les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.